lelo soki tchala lobi ke non yo yebi koza papa na congolais maman na congolais ozo banganine parce que Kabila passe dans les étrangers l'obité ba kamita to lui fait kamita sur les étrangers Martin Fayulu oyo nani oyo gouverneur à Tanganyika ba tukolongola Zoé baza étranger ba Jeannette Kabila étranger Congo totoni na sur 100% oyo baza na au sommet en mboka na biso 85% baza étranger un vrai congolais Moïse a pillé Katanga Moïse a tiré ba Katanga na landa bitoyo a pillé nyoso ata ezini moko te Moïse a tiré na Katanga lelo Moïse Katanga lelo Moïse a comme président yawabo papa boti ko tela biso na nous président tout rwandais moi sinaye congolais qui sangane les sens inverse boye lisusu président Moïse soit comme président c'était ba trisomie en tout cas maman Nzambe apambolo non initiative na association qui te cause un impact na idéologie mesdames demoiselles et messieurs takate monsieur to kosola mambe belé bozebele botala biso na mantadi dans Kinshasa na est mboka na biso na kata Johannesburg botala émission la biso nazana les grands combattants parti nzoko to mekampe kosolola na ekolukae to mekampe kosola ndenge marambu ezoleka na mboka na biso suivez et on se retrouve tout juste après. Ya, les gars combattants, bonjour. Ouais, bonjour Yannick Wenge, Moutatona na Bonzambe. Ouais, santé Zamaram Yannick Wenge, Moutatona na Bonzambe. Par la grâce de Dieu, Yango Moni, tout ça toujours en forme. Ok, ma sola Moukande, ni n'a pas la question, parce que tu vas pour souffrir, là, aussi, d'un jour pour jour, pas 6 ans à Congo. Réaction à eux, les amis, combattants. Ouais, Yannick Nzaleza makasi à cause ya batemtema mabe obaza na Congo batulokola ba Shadar batulokola ba Lexi Tambwe batulokola matata ponyo komoke no koyiba mbongo ya mboka oke no kotonga université ozo ba université matata ponyo tala niveau ya kisa tala niveau ya kindoki tala niveau ya koboma peuple oyo après lobi batola bazwa pe bazala opposant niveau ya nzele koti na Congo batulokola ba muzito bazalaki ba premier ministre batongi plus de 150 maisons lelo ayibi mbonga lelo comme opposant batu ba komi koyokela ye tala niveau oyo lelo yo banyangala kata ba politicien oyo peuple oublie yango to lo peuple oublie peuple oyo na yebaka te peuple ya ndenge nini peuple oyo auta wapi muto lelo ainur bino abomi bino na nzala lelo lisusu mutu wana lelo akomi opposant lelo botelemeli pe bokomi kolobe ate opposant mon frère ça bloco ya Sony et ça bloco ya Sony batona bazaki na mutu ya au sommet ya mboka basali nini pour la peuple oyo eloko nini basali pour na biso ya Yannick Wenge asali nini atongi plus de 150 maisons lelo akomi comme opposant akoma pe kopesa pe ba loi pe na mboka mais mon frère tout ça batama boma obike batora ba pays musu batonga musu ba ko pendre bango kanda fin na kitalo ba meeting wana bona ba journaliste bandi ko bame micro babe papa yo uti na pouvoir awat osali nini pour la biso matata pona ebi mbonga mukanga lonjo akena ngo kuna na province na e akiko tonga université matata ponyo akiko tonga université so pesa ngo kombe matata pourquoi vous blaquez avec le peuple congolais tina niveau nini tala niveau ba politicien ya niki tala niveau ba mo oyoka biso ko ba momi na bango biso peuple vraiment to komi bango na bango tina 20e siècle ba politicien congolais bazo kwa la biso biso koma ba mugu na bango mais eloko ba sala ba mona keno mais bato ba yiba obika sane à l'aise azo kita pe na Congo matata ye na Congo na Tchango bato ba bibi pe bazo betele maboko peuple oyo ok merci beaucoup les gars combattants on va prendre le togo tu veux ce que il y a loi ya Noël Tchango Moïse Katumbi kuna kusimba te Moïse Katumbi balobi aza Zambien balobi aza Congolais balobi aza mambebele bele pona yo pona bilo na komata Moïse Katumbi ala kanani na bien ce que loi ya professeur Chan esa bimisela kango Moïse azolenga nini l'étranger basé be na Congo hein
Moïse a vu parler. C'est lui qui s'est appliqué connaît l'affaire. Pourquoi yo balbimisi mutabi lo alobi to koma mutako comme président, il faut ça là congolais de père Yannick babilo ko tuba chani bazolo beza bilo to lobaka na yo. Bilo to solo na yo. Po azio ngone na Congo France pas qui ni France. Ngana yo ozolanda. Bazio ngone pas na biso bali cher. Biso to so pesa bango li cher. Petoloba ki ango bozwa mention étranger to babima na mboka. Tolobaki na parlement, tolobaki pe na bango. Mutu a touro na 2023 okoya za la président. Il faut ya na papa na ona mama na ona maboko. O présenter biso. Lelo tchana songo na kata parlement akoti sango loi. Biso photo apuya ngo 100% présent loko to tozo luka. Lelo soki tchana lobi ke non, yo yebi ko za papa na o congolais, maman na zo congolais. Ozo banganine. Ozo banganine parce que Kabila passe dans les étrangers l'obité. Ba kamita to lui fait kamita tous les étrangers. Martin Fayulu oyo nani oyo nani oyo gouverneur à Tanganyika ba tukolongola Zoé baza étranger ba Jeannette Kabila étranger Congo totoni na sur 100% oyo baza na au sommet en mboka na biso 85% baza étranger. La babi kana Zoé Kabila na Tanganyika sala musala malamu pourquoi balongola ye mamibili. Non. Mbongo Zoé abandé kotongela Tanganyika eza mboko ya na pesa po un jour basala bakata kuna et comme lokola mboka mususu pourtant bakotonga balongoli banzala peuple le comité tomatisa drabo maele mabe so to yebela kango déjà. OK, alors vous ne comme ça pays là. Oh abandé ko bongsa Tanganyika ke lobi ndete ba bloquer zo le kaleo na Katanga. Et comme appelle on la Tanganyika. Allez comme à hôtel, le cola ou à Tozolia, gouverneur Oyo, Bekolo Fele, Tozolia qui tourne la minute sur Tanganyika comme nango pays moussous. Ne copie bango bayaki nango yango wana. Bango bayaki na copie te ba sangisa biso. Parce que les gars comme ça c'est vraiment ba étranger ba na mboka. Oui, basali épreuve le cola Moïse gouverneur à Katanga, c'est un étranger zambien, père juif. Oui, Moutuloko la Kabila Hippolyte Kanambe. C'était Rwandais. Rwandais tout. Moutuloko la Francis Kalombo, c'est là député. Azara député dans le parlement. Francis Kalombo, c'est tout. Il y a Francis Kalombo l'action Yanaï. Pourquoi Batora Bayana Congo Bazana Bayayate? Bazana Balekite. Nana Mona Leka Francis Kalombo. Est-ce que lelo vraiment yani toko kende vraiment ngana toso nga pena ba congolais vraiment lelo na komi vraiment na problème na komi na kanda na problème ozo leka ya Francis Kalombo akene ko finga papa Kasavubu. Est-ce que biso toko ke na Rwanda to finga se président Rwanda Biarama nga congolais na ke na Rwanda na fingi Biarama. Est-ce que Francis Kalombo ko sepela nga na finga Biarama? Francis Kalombo ya na Congo to bi mama na yote to tigala ko mona ote Bobali sarate na Congo wana. Ole kinanga bali. O Francis Kalombo ke matanga noko akufi. To tika ko mona te. Soki ozaka immortel, soki bozaka batu ni toyebaka te. Même mutake na réfugié na mboka batu, suka ben sarata bandeko na ye. Mais bino boya na Congo plus de 30 40 ans na Congo. Bozala ni mwana. Ni leki nana mona leka Francis Kalombo te mon frère soki pe ya na yo azana mbongo lokola ba Francis Kalombo azaba député il faut baleki babima na tanga mobutu to mona bana ba générali Baramoto bana ba Liaou bana ba général Maele bana ba Mufansé lokola baba ba misoko ba Mananga to mona ba tebele mais lelo yo Francis Kalombo za député oza quand même na moi possibilité mais pourquoi baleki no bazo mona na te pourquoi baleki no bazo mona na te pourquoi bayano baso mona te mais ozo auquel surtout loin te ozo tele mapena kata mabele ya bakoko ya fumuki mbangu ya vuluzi ya mama ki panvita ozo finga Kasavubu un étranger au Rwandais touti lokola Francis Kalombo un touti d'origine minu milai ozo finga Kasavubu oyo biso pa me ba Congolais toko ke na Rwanda to finga Biarama. Yani batona ba infiltra biso bana bo mwana ba infiltra so bana ba libuma mama batona si ba infiltra biso be étranger wana lelo mutoko la Moïse lelo obe plupart ya bato bazo soutenir mutoko la Moïse ezaka bien pour que soutenir PADF lalo na ba Kodeko wana po Moïse ne présent bato wana ba def ba Kodeko leader na bango Moïse bakata katanga ba Moïse wana nyos.
lelo na qui passe na petit na ngai Christian na Katanga petit na ngai esalinga passe petit na ngai na yebi ke bozala 100% mazembe mais boko martina niveau ya contenir ke botele mabino nyoso 5 soki 7 wana boloba ke biso bakatange tozo pesa ordre ozupe longo zipi mais ozo bisanga pe ke ove nazo ke sala po petit wana ba petit basali oyo basali annonce wana ba osimbi bango ba petit baza 100% mazembe. O baso ba biso bakatange tozo loba boye babombi bilongi batie ba chapeau babombi bilongo 100% mazembe. Tala niveau d'étranger bazo manipuler biso. Mutolokola Moïse azo manipuler ba Congolais na kata Congo, likola mbongo 18 ans ya gouverneur à Katanga. A pillé matière nyoso à Katanga. A tiki peuple congolais na lagom. Richesse Moïse a tiki li peuple congolais za vunga. O babenga soki vunga na bitoyo. Vumbi o eza na Katanga soko lati blamba peme na bisa yo lokolo uti na libula mai ningiti. Oh niveau wana nazo bisa yo Moïse nazo mettre yo angar ya ndenge ya jeté Moïse nazo mettre angar elongi osala ngo babantu ba na elongi wana te zolo wana osala ngo oke Moïse aki mwindu mais Moïse azaika mwindu nazo bisa yo ba kokana ye na nani na général o nani oyo oyo ya Rwanda oyo wazana Congo comme chef d'état-major ya Rwanda nani soki nani général oyo azape mikwaza na Rwanda wana nazo biso baza ba mapasa tala niveau même tino opposant na tino opposition na biso ba infiltra biso bato lokola ba penge tout Rwandais a comme porte-parole SID ya Martin Fayulu tout le père et le maire. Tala niveau ya niki wenge be étranger bazo sakana biso. Te ba ngara za eloko websa bango te yanik omoni sobo kimilo ya chali identité okanga bango bana sikate o baba ke okimi mbula ne bale bokimilo ya chali mais boye ba ke identité zali Moïse obotama pitata na whatsapp bana sika échappé te Moïse a ne sika okimate o ba Francis Kalombo bo ne sika okimate plupart ya batu tout bazo soutenir Moïse ba étranger ba vrai congolais na ba journaliste wana oh ka Shekindala c'était rwandais c'est vrai oh papa yuzo bona muto so ba milengo nyoso mboka eza mission eza missionnaire oh Shekindala c'était un étranger papa batu bazo soutenir Moïse wana sont des étrangers. Pour un vrai Congolais, Moïse a pillé Katanga, Moïse a tiré Katanga na bitoyo. A pillé nyos ata ezini mokote Moïse a tiré na Katanga. Lelo Moïse Katanga, lelo Moïse a comme président. Ah, yawabo, papa, bo tiko tira biso na nous, président tout Rwandais, moi sinaye Congolais qui sangane. Le sens inverse, boye lisusu président Moïse soit comme président, moi si na Rwandais. To comme na maman président sa Congo rwandaise. Tala niveau oyo, tozo bima ba idiot, nazo biso tala niveau que président juif moi si na Rwandais. Ça dit ba Rwandais ba tingami na Congo ko ba na tous les sens. Ba Rwandais ba na tous les sens. Toi le siko ki matin, obi ba toi le siko ki matin. Ouais, le binango ambassadeur na bango azala ambassadeur ya Rwanda na Congo. Oh non, tango bakase bazo kimana na Angola bazo lukeloka kolia ba Rwanda bango na bazana aide na Kasai bazo sala babilanga. Ale lobi Kasai komi Rwanda komi ba chilu ba biote na za mwana mwetu. Ya Kasai beli kabia ka mwanga. O na za mbujimai. Poazo loba. Kasi ba biloko ba Shekindala ba ma koloba. Munoko nyoso mboko zo loba. Un étranger rwandais batuloko la oyo ka mama oyo ya de so Francis Muyombe soki Muyombe soki Muyombo Francis Muyombo soki wa momi wa député oyo ya PPRD alobaka Rwanda tuti oya pe na Congo comme député mais ozo parvenir pe ko loba ko finga ka président ya biso ya Congo vraiment bo telemi pe bozo finga fachi tala niveau biso yo lelo so mona biso lelo ba kinois tozo lobe belé to sa lelo côté surtout ba congolais
baétranger bamanipule bazomanipule biso ntina 21e siècle lelo bazomanipule biso. Aron ilunga ambulance vetalela biso ata makambo oyo yango nazopesa longonya na mon général Sylvain Kasongo azokanga. Sylvain Kasongo esiko ozali mon général losako kamata bizu I love you mon général. Sala musala bakuluner wana kanga bango mon général Kasongo kotika bango te bakulune la cravate bamiyibi ya cravate bashege ya cravate idiot aventurier à costume escroc à costume nyama ba député bosaka na biso peuple azo souffrir na nzala peuple azo souffrir. Moïse ayebaki bato wana bayebaki yanik bayebi keno un moment ta ali révolution ba combattant surtout ba combattant free du ciné bazo bundela mboko yo ezokende mabe pouvoir ekozonga pa mwana mboka tika toyiba toboma bango na nzala po tokomanipule bango po congolais to tele $20 mbango akoya tala lelo nde babwakeli bajournaliste wana masangu babwaki masangu bache singa lokola pigeon dododi ya bia suka singe kangami yo boke mbangu kolanda Moïse bajournaliste nzala bomona ke bobundela mboka te. Merci. C'est un message pour comment message à repasser ça te yannick eza pasi yango nazo sa présent fachi étant de siège à toute l'étendue à Congo po nazo bisayo nzambe vraiment za malamu ndatindela biso fachi ba vérité bimi soki fachi ayakate ba vérité ngebima te to moni bangunya à Congo to moni ba étranger comme si on bomba te ba bimi siko na poisa. Francis Kalomo minu milai lokola nyamoyo nyamoma zaka minu milai boye zolo lokola zolo pangolais en aventurier rwandais tout ozo finga pe ozo finga o mani Francis Kalombe sika nyoso kozo ano aussi la Francis Kalombo te na lobelaka ya bokechu na lobelaka bokechu a se trouver na prison. Francis na lobaka ba passer ba kokufaka ya minene chibijo swaza wapi Francis Kalombo pe na lakiye kala mingi te ane aussi la Francis Kalombo te likame ko elayi Francis Kalombo na biso se préparer na likame zo elayo likama munene zo elayo po eza ko simba kasavu beza loko simi fumukimbangu osimi mama kipamvita yeba ke likame zo elayo. Merci na Yannick Wenge yom to pesi biso sous chance to le kasusu na Congo France po topesa lisusu ba news et pas d'idée qui pumba esika zali nzambe vraiment abatela ye bambote na bandeko nyonso balandaka biso oya bino yeyo azongi na yebike bo missinga fort yeyo ngai lelo nazongi pas d'idée pumba na Yannick Wenge topesa bino ba révélation ezebele bo continuer ka kopesa biso ka toujours force bo sambela pona biso ba parti pasteur parti yemweni continue toujours kosambela pona ngai po ba kambo zoya nazo senga na ba pasteur nyonso o ba soutenir biso botia mabolongo na sepo makambo zoya minene mbote na bino botika la malamu. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous les grands combattants Pati Nzoko depuis Awa, na Afrique du Sud. Merci de vous accueillir, belé, vous pouvez attention à cette talaki mission na biso na boke binyonso. Maman Daliomo na peso mbote na association na kitoko tukanga itubidi na sengi ya batambo bosunga mamana. Donc association kitoko kolia na ba autiste ba trisomie bandundu bana o babwakama mamana akolia na bango kitoko oyo wapi. Merci beaucoup qui t'a otala émission na biso mokolo ya lelo kimia ya nkolo Yesu Kristo Masia ingila o mabota mwabino.